niveau ce qu'il y a armé, soit na JE, nani ou aux écarté pour na fatia travailler malade. Moi, le bonheur sous comme ça, tout cabana. Banani bakoza la écarté na comprendre té banani bakoza écarté na kati armé ba traité no baza na kati armé sur la fara de so fatia au carté bango pona ba congolais ba retrouver armé à baba na mbo azu na lobby ba solo baza na GR na dize na garde comment dirais-je na sécurité présidentielle ba officier nyonso wana il faut Félix a former ba officier mosusu ba officier nyonso ba travailler na Joseph akosala na bangote prévenez que après les yakaba isola kaba ex-phase na kitona ba bomo ba ex-phase kebele on se comprend mais 10e brigade des formation. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, on a brandé sur la face céleste. Mbote Nabino, Mbote Bozali, Ebele, partout dans le monde. Boza Rolanda Bisso à partir à internaute, on a niveau États-Unis, na Kentucky, na Moni Moos, Kiang, na PC, Mbote Skazali. Tu as niveau Europe, na Suisse, Maman Konde Chita la main des opprimés, na Belgique, Maman de Décharot, Boza na Asie, Océanie, en Afrique. Précisément en Angola, na Moni Dorté Emery, sans oublier en République démocratique du Congo, et Zaline de Konabino, Moïse Maok, Antibal, Némission Bolingara, Tolobate, Tokoloba, Némission de ça, décryptage, actualité. Merci Minandeko John Mboke Benoît, c'est ma caméra, Nandeko Alvin de Toba toujours, l'eau les ofuta, Sima Tokoloba, Nzamo Botoko Zoé Wapi. De là-bas toujours, papa Kapiamba, Abdul Kachila, na maman Nabiso à Suédoine. Nous avons malamu banana au so recordé bango antiba la pêche moteur sans plus tarder to continent si j'ai nabiso so thème to limbo la awa to be makameta 12 millions boye ba mabunda audite bande osale mabunda ba découvrir ni kuna boye ba awa avec antibal to yebisa bilo to lo ba comme mabunda va kende 20 millions de dollars audite ba audite ba c'est ça ma awa na ba avota ni mwinga musabnalisu il faut d'abord boye ba antibal ayi ni ko pro limbo boye ba mabunda alembo ngone deuxième épisode au limbo la makameta il y a Eddie Capen il y a un diaspora à partir à Libanda il y a mis qu'il y a intervenu pour ba situation mboka to zawa pi tozo kende wapi sans plus tarder directement de continuer dossier mabunda boka ba révélation si j'ai mon recycler dans les réseaux sociaux awa na kata si j'ai wana bande ba que non bureau d'âge passé qui 12 millions pour la session mais session ils a un mois mais ce que ba awa les tout dernières sessions ya mabunda auto côté ça awa allait qui combien a détourné qui combien bolanda avec Achibal tout le baté bon ça très attentif na ba d'abord tangela bino décision numéro 004 bar cabinet bar Assemblée nationale bar JML bar 2019 du 15 août 2019 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale vit-elle que modifier et compléter à ce jour la constitution du 18 février 2006, spécialement ses articles 100, 111, 112 et 116, vu les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, spécialement ses articles 25, 32, 33, 34, 6 et 65, vu les procès verbaux numéro 16 de la séance plénière du 24 avril 2019 consacré à l'élection de l'installation des membres du bureau de l'Assemblée nationale à la demande du président de la République par sa lettre du 13 août 2019. Ah bon, le tout dernier session Mabunda allait combien parce que début allé les canards à 12 millions to boy exemple recebe mais ah antibazo to limbo la bino Mabunda d'abord vu la nécessité et l'urgence le bureau de l'Assemblée nationale attendu au cours de sa réunion du 14 août 2019 décide pour décider Mabunda article 1 premier. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 19 août au 7 septembre 2019. Article 2. L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte les points ci-après. Prémix. Validation des pouvoirs. D. Audition du programme et investiture du gouvernement. Article 3. La présence de décision entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 15 août 2019. Jeanine Mabunda Lioko, président de l'Assemblée nationale. Kouti ya session wana ou alizef kotaki Mabunda Asani Kombe. La session extraordinaire qui a été convoquée par Mabunda qui ne dirait derrière que 17 jours. Donc session pour 17 jours avait coûté 20 millions de dollars au trésor public.
Moni Babylone on est local bande faut à la maîtrise. Donc c'est ce qu'on Mabunda convoqué le 19 septembre 2019 dirait dans 17 jours. Ils ont eu combien 20 millions de dollars. Parce que Yebisangana c'est ça va convoquer au 30 jours. Basengi 12 000. Nana za muyibi. Ana Chebino andache bande ko bela FC en défi. Na répété Mabunda a convoqué 500 millions en 2019. Oh 20 millions de maka. Parce que tu retournes à Bisabiso na 17 jours wana. Na 20 millions à ça qui nango nini. China ki make na mboka wa Dubai. Aibi ke baza ba dossier ba mbonge belé. Parce que comme vous avez na position de faiblesse 12 millions bien pas bozi ilungazi affûté ba ni lettre à assemblée bureau d'achat comme non 12 millions et puis ça qui est grave les mêmes jours mon bino alio comme boy to bando dénoncer bino à ce qu'on a bisino que na bunda 20 millions de dollars ni wana bossa là merci pour continuer deuxième dossier hein Edi Kapen il y a un Congolais diaspora à Mboka Libanda à ça qu'on intervenir par révélation sous grave tout le but qui est dans la carte état des droits dans carte état des droits il faut vérité zalaka Antibal appelle ça ouverture à Moutignos à mon garantie aux Anabosembo tobe ngandeko yo azana Mboka Libanda azo intervenir pour un dossier Edi Kapen na quelques dossiers to conseil biso bino aw après to kota na dossier o ya carte parce que carte de visite ya un généraux o euti pas Kabila pesi na rebelle moko à niveau ya bateau ba battre avion en tout cas RDC complice la de Kamoro o imaginer ndeko azan direct aza ko intervenir pour un dossier Edi Kapen mwana mboka bonjour. Oui bonjour ndeko Antibal. OK oza en direct na émission to ba tout le baté. Donc d'abord ozo intervenir pour na makamata de Edi Kapen obengi biso na tobengo na oza na mboka ni précisément na kombo na za na mboka kana na za na Canada na za na Amérique du Nord na za na Canada précisément na Toronto. OK merci ndeko kombo nani kombo nanga bienvenue. OK merci ndeko bienvenue oza en direct émission to ba tout le baté Edi Kapen azu liberté azu une grâce présidentielle. Bande Kebele boye baté abiso rabimi or mais ça va vérité pour un liwa ya musée. Alors yo to sola ki na oba ke non ozaki na ba information ebele d'état na mona ki avant na bengso wa na ndimao o le candidat d'émission na mona ki babilo ko loba ke za très éloba et ça très intéressant yango za ki na préfère ki za landera ki na bande ko bana to baté baye ba Antibal ndeko ayambi siko ndeko bienvenue aza na Toronto na Canada ba révélation nous allons prendre ndeko Edi Kapen to lando aux en direct. OK merci na ndenge o pesi ngai parole na sepeli makasi bon nalandaka nyonso ba debo bosalaka ngabe naza na kata ba débat na parce que naza congolais makambo eza na mboka na biso ezo sala pasi mingi Edi Kapen akangama na prison oui et Benda pimi na prison oui ça reste à vérifier à côté na prison pourquoi c'est l'information à côté prison pour la mort ya musée ye mutaboma ki musée to yete côté mususu innocence ezali yango abimi mais côté mususu azala ki condamné yango bakanga kai OK Edi Kapen azalaka aide de camp ya chef de l'état à l'époque nani Laurent Désiré Kabila. Comment se fait-il qu'un chef aide de cas un chef de l'état batu oyo prié kokota na bureau ya chef de l'état baboma na ndako chef de l'état akufa na kata bureau. OK. Comment se fait-il que aide de cas ya chef de l'état batu oyo bazoko ya ava bakota na chef de l'état aide de cas fois ala au courant azala au courant ya bato bakoti po basala musée mabe chef de l'état mabe et puis na sima na yango Edi Kapen aya kobeta masasi na garde wana o babenga ka Rashidi ki alingaka escalader mur yango abeta ki masasi place wana nde place vérité zali babomela musée na ndako te musée kufa na biro elingi koloba auti na ndako place alalaka aye kokota na biro aye kovanda na biro musala azalaki na bato abanda ko yamba ndenge nini garde wana Rashidi azalaki na
mais Ndeko continue ça là comme continue selon ma révélation avec le dit qu'après la Zaki en émotion il y a moi tiré qui c'est mutu continue non émotion par rapport à quoi parce que continue oui garde Rachid ezaki na kati siko mutu ko abomaki muza bimela ki wapi pa côté la ki wapi aussi longtemps que aide de casa sur place et puis combien de ceintures ezawana combien de ceintures ezalaki wana na barrière wana poko matina bureau musée ne batu batuna ka ba question wana de eza archi faux et dit kapenda ili waya musée faut la vérité nazali pour Joseph D. Joseph tango muza kufi Joseph azaki na Kinshasa te Joseph azaki na Lubumbashi yango nazo pesa de batu bayebaka que soki muze tango akufaki ezalaki collaboration à deux pays ezaki Zimbabwe na Angola siko na Zimbabwe na Angola batu bango tu bazalaki na intérêt na batu bazalaki na intérêt na bango Rwanda nde mutu azalaki en tête ya makambo nyonso tu mena nani mutu azalaki na mutu ya Rwanda nani mutu azalaki na mutu ya Bangolais nani mutu azalaki na mutu ya Zimbabwe c'est ça parce que ba alliés nyonso wana babanda ko soutenir Congo à l'époque bazalaki na intérêt na bango faut pas livrer musée siko kazalaki kota Bangola pour remplacer parce que Angola azalaki na intérêt na kati siko Bangolais ba pistonaki nani o ba kwa appuyer soki muza longwe yo foza la wana po biso to appuyer yo faut yeba ke ba ex katanga nyonso bazalaki ba tigre bango nyonso ba uta na Angola ozu ba munene ozu munene Fosse munene ozu Edika Pende bango to bazalaki ba tigre ya ba ex katanga tozo continuer pour le premier élément bande ba retenir liwa musée Edika Pende ebi likamuna kati ayebi OK OK continue moi c'est là yo continue wana selonga OK parce que vous a aide du camp ya chef de l'état comment se fait-il batola bakokota na bureau chef de l'état yo yebite ozo bako identifier bangote banda kala na tibakanga ye vérité bimate pona nini kosamba nga bandozela kaka fo basamba se jugement ya ndenge nini Joseph soki atia Edika Pende na prison pona nga ezali pona ko assurer sécurité na ye ya ki pouvoir azwa ki parce que bakatange nyonso tu bazana bazaba mauvais na sens nini ye muza zaki na bande kote siko bande bango ya muze nyonso o abotama na bango muto za na vérité Joseph azate nyonso babotama na musée na famille na ye propre mutu azalaka na vérité Joseph azalaka te ce sont des mauvais rébellion nyonso ya Katanga baza mabe makasi baza bato lokuta comment ça fait-il bato bazobunda na est à Congo na minute nde tosola boye bato bazobima o biso toza FDLR o biso toza soki boye tozo protéger bazwaka binduki wapi obi lisasi moko ya ake kutaka combien lisasi moko ya mage kutaka combien ozomona ba village na bazotambola na ba arme d'appui eza ba arme d'appui moni mag eza ba mitraillette eza ba arme d'appui ça coûte trop cher siko ba village na biyoka kolia baza na ngote bazolera na bamboka wana mais bazotambola na ba mag bazolakisa kino tozopita ba Rwanda bazokobundisa biso alors selon yo ndeko selon ndeto Hollande donc ça dit Kabila az impliqué dans liwa musée impliqué pour la protection ya bato mususu bazaki na intérêt mais yemoko sur place na kotala na kosala analyse azalaki impliqué sur place puisque Joseph azalaka na kinité Joseph azalaka na Lubumbashi bazui Joseph ayekoya pona ba Zimbabwe ba gagner intérêt preuve aneke liwa ya musée esalami bazoko zwa ba ke document makor na Zimbabwe pourquoi ba memaka kor na Zimbabwe pour bazaki na ba intérêt ya ba minerai puisque bango ba ndoso ba diamant mi ba ezalaki contrôlé par ba Zimbabwe. Vous comprenez? Et c'est qu'il faut même emboucher qu'on a passé la magambo tout bazalaki dans besoin. C'est ça. Si vous pouvez utiliser mutu ko bango ba ko diriger. Angola bazaki na mutu moni mutu bangolais zaki Edika Pende. Sur Edika Pende imprudence na ezalaki tango akendaka koloba na RTNC na la voix d'Isaïe wana RTNC. Deuxième brigade Moura le mutu yaka ko déloger ye place wana po basala ko. Le mutu ko yako loba te. Le deuxième brigade mutu sala défense parce que deuxième brigade bazaki ba fâcherie à musée. Deuxième brigade Moura et ça baza ba fâcherie ya musée, ba fâcherie ya musée. Baza ba soldat Joseph a formé deuxième brigade. Joseph a formé deuxième brigade. Joseph a coûté deuxième brigade déjà. OK, merci Ndeko. Na habité ba vérité no mutu a luka pas contredire to yambe toujours. Na habité le basu kezali. So le ba kezali. Continue. Il le bazali. Bon, Félix a ça la sentiment ya batu wana bazo salate. Félix a entouré na batu mabe na Congo baza tina kati ndenge Félix azo diriger boy. Ya mona yebisho ya da peso piste. Bato bazo bunda na est, wana bazo ba défendre
force ya ba gouvernement mutetinda OK siko bato biso ba défendaka wana FARDC takuna te me bato na ba villageois bazokuta kuna na minduki bazolanda bato bango bazoka minduki wapi nana bango point d'interrogation Congo ezo tourner kaka bato ngo bazaka na kata Congo bango na bango na ba Congo libozo pesa pouvoir na Rwanda makasi ba pesa ka pouvoir na Rwanda na pouvoir ko bunda na Congo te Rwanda sana force ko bunda na Congo te nazo ebisa yo soki bozo yeba série ya général Mukaso azaka colonel ya 31e brigade boye ba opération moko esalama ya ba soldat seta promotion seta oyo kinda ko bunda tina na Rwanda na série ya Biarimana poko zoka ba histoire wana bochaka na mituna bino este kaka ya Congo yango moko soki e envahir kaka Rwanda ba kokate opesa na force na Rwanda na ndenge moko ya kosakana te ba mission to eleka kaka Rwanda ezo sala biso eloko te bato bazana kata armée o baganya ka mbongo na bango na ndenge na bango bazebele na ba généraux mususu ye moko Félix azozongisa asala attention bazawana na kati Joseph abungi na notea bozomona kaka Joseph alongwe kinga kati azana Lubumbashi ba manipuler ba congolais na ba niveau moko bo Joseph azo pouvoir wana pour ba congolais imposer ba congolais te ozo ba match ya liboso beta maka na stade Kamanyola Joseph akuta polo ya PMB bazoganga président jeune asala na kata match na stade Joseph ayebaka Kinshasa te Joseph a le pouvoir ba congolais bango moko biso moko ba congolais ozolanda armée wana nde yango Félix il faut telemela ndenge ni Félix azoko ko préparer armée mosusu te kaka ba généraux kala wana kaka ba généraux bakendaka na formation boko bato alors puisque les soso oyo pesi pona armée pona armée pesi soso oyo pesi kwa toki pesi to kabwana to continuer mission na nyonso balandela mambo edika pende bien basambise na baloyenge te donc soki azana koma aza fautif fazonga na prison et puis bako libérer te bona nga je expenda koza la libanda te puisque bato wana ne mutu bako bundisa Félix nazo ebiso vrai bato wana bako bundisa Félix boko nga data lelo bato wana ne bako balukela Félix bazoluka ka ba stratégie ya kosala ba makambo na me bako balukela Félix groupe wana bazai belé bakatanye nyonso wana ozomona na bato ya est wana basala moni fusionnement ya armée basala eza ba forma solo groupe rebelle eza kuna bazoloba nini tozosenga gouvernement et appuyer biso suka nango bakosenga fusionnement kaka le mai bato bazozonga minduki ka yango wana tourner kaka ye moko gouvernement akosomba atinde basoda kuna bakeko babaluki bazosala ba fusion cop ba généraux ba na kati Félix aza civil ayebaki makambo wana te ba yebi yango te il faut bato motema malamu ba approcher Félix à comprendre ye moko pe Félix il faut travailler stratégie makasi parce que bazé banda ba ex-phase bazé belé obi combien de bato ba bomana na kitona complice na ba congolais na kati militaire ba kufi bomo na histoire Mamadou Ndala obi histoire Mbuza Mabe obi histoire ya Golowa général Golowa obi ya Golowa obi major Motindo est-ce que bimi na prison alors ndeko be venir niveau sko ya armée ba na soit na JE ba nano ba ozala écarté pour na fatia travailler malamu moi le bona suka musoto kabwana olobi banani bakozala écarté na comprendre te banani bakozala écarté na kati armée ba traité no bazala kati armée sur la FARDC so fatia au écarté bango pona ba congolais ba retrouver armée ba na mbo na lobby basodo baza na GR na garde comment dirais-je na sécurité présidentielle ba officier nyonso wana il faut Félix a formé ba officier mosusu ba officier nyonso ba travailler na Joseph akosala na bango te preuve neke apodele yaka ba isola ka ba ex-phase na kitona ba bomo ba ex-phase ebele on se comprend mais 10e brigade eza formation ba coréen soki Joseph akomaki na contrat ba coréen eza influence pour akomaki président mais idéologie ya ba coréen c'est Mouzé le père ozolanda Mouzé le père motacha idéologie wana ya formation ba coréen ngo 10e brigade bimo ba benga kamura ozolanda et wuti na service national Moure beaucoup na service national bango tout ba bâtisseur de la nation je fais part ya ba bâtisseur de la nation bana ba officier militaire bazaki belé na kati et puis ba commandant centre nyonso ya service national bazaki ba ex-phase ba vrai instructeur bango ni mutu ba former service national wana avec général Kalume commandant centre ya Kanya Makasese zalaka zuya Muganza wa Niembo na Kanya Makasese chef coutumier ya mboka na zalaki Mutombo Mukulu batika ba aventure
ba Rwandais bazalaka infiltré banda service national pona nini Joseph service yaki kokufati ba ko bimisa général wana soki ka bongo soki ka bengele o ba check commandant service national lelo bazozo ba cheke o bazokata bato ba chete ba kolona na Kinshasa batindi bango na service national. Faut pas ça l'attention. Faut pas ça l'attention. Merci de kobe venir le bana souka comme ça to kabana o. Le basuka ezali ba juger Félix pardon Edi Kapend a samba penza ndenga normal. Ba lo ba vérité o ya ko loba. Mais faut yebake na masolo ya mo. Le masolo ya Moses Zamulai. Masasu, général Masasu. Bato général bazana kati baza wapi? Bato général Masasu ebele bazaka na ba demiap, bazaka na ba demiap, baza wapi? Ba msusu bazana Europe na mboko nini mboko ngone bazana ba Norvège ba nini? Vous comprenez? Masolo eza très moulai. Alors commentaire muke pona arriver à Georges Mirindi. O bien peut faire ça la vérité. Basanga na bango nyonso ba bisa ba vérité Félix nazolo bande peuple congolais qui no batika ba sentiment wana bazala na sima Félix ba comprendre makambo ba pesa Félix azwa idéologie ba kinwa atika mamboko banga kinwa fa kota na armée na ndenga solo soki pe ko senga ba benga bana mboko bazali banda ba uza ba bonde Félix a protéger bango to koya na mboka to ko servir Félix faza la pena miso ga parce que mboka na biso eza utiliser na batu ba utaka libanda kinwa azana mo dire tena kata Kinshasa bato ba sentiment Félix a télé matozwa président ya kinwa mwana kin mwana vietiti donc ndeko na biso grand frère na biso master na biso donc wana pena mwana ya kati il faut à comprendre l'idéologie. OK, merci ndeko bienvenue ndengo za ki direct tozaye na but diplex na bana direct 15 minutes merci. OK, alors tozwa ki ndeko a partir à Toronto ya Canada après c'est ba révélation makameti kapen après c'est ba révélation mususu yo bozota la biso ma contribution et ça bien ma casse ça to fandi kuna critiquer mokezo qui paye vous mais contribution ma kanche ça te ka ko fing ah eza mon fing ata pesi idée na yo pozo autant le monde que non il doit pesi peut-être à passer à kenaka à passer à côté de la plaque yo na version mususu antiba la zana ozala la bienvenue. Merci de continuer à dans cette tu es sur le dossier à Maritalia Est. À descrire maman likambisa yango. Rapport ya mapping ebimi. Na kati ya rapport ya mapping jusque là tu éviter ce qui liste on les authentique. Dabimisi 400 personnes. Na 400 personnes tomoni mwana mboka chairman Bemba Gomu. Tomoni mwana mboka les pacificateurs. Les malins ne veulent pas celle. Les malins ne veulent jamais celle. Gars dans la prison, ils ont souvent zélé sous les bandes. Dès que nous avons fait ah, dans l'eau la boyo na moué et pas s'entendre un peu de venir des hasards. Donc carrière bien habité. Tout le monde qui ont commandé. Tout répété ah non to confirmer tes mais tout là, tout peut se faire son nez marcher de tambola. Yves Kisombe, Olivier Kamitatu, Thomas Louak, Roger Lumbala, Mbouissangan Misi, Tambwe Mamba, Doba Kombo Monko, do terrible belé au bazar de rapport ya mapi. Rapport Ngweza Banda 98-2003. Bazo Luxabatwana Nyos. Donc Ngweza déjà awa, déjà ba notifié déjà Mukonja Mboka. C'est au Sengono Mututel. Azaza Libana Mboka. Azaza Kata Mboka. Il faut payer sa bisoyi. Ce côté paye à FCC Batumusu Babangi wabi awa ndenge makame bandeli boy inutile ya kolenda mutu asala pose au pilote to moni bango eka sanji ala pakindai ya beke no ngana oyepa kabila na longe pa kabila jour so longe pa kabila bobo mangai na ebité so déjà kufi etikali yo koko nyangi mais to moni yona mbangu akomi ko changer maloba kolekana ba militaire IDPS est-ce aye na système ya toko tela catch na bango to ba système na bango pour l'interrogation tozu sous dans Lambert Mendy yewona memi chéri mon chene ala kisaka Thomas Pirolo Moussa na ndene Europe anjil bango pe na union sacrée so problème eza awa to reposer pour moi hypothèse ali que non est-ce que ce ben na catch union sacrée ba ko inviter union sacrée pour na ba livrer les informations
ndenge Monlé asalaki on a payé biso 50 000 parce que politique eza mané bela ko déséquilibrer adversaire Monlé koloba que non ba payé biso 50 000 $. Et on fragiliser on Tshisekedi mais l'opinion il y a pas population moi te ka ma pa que non Tshisekedi a comme ko sala makambo kabande ko sala zo ko pour député est-ce que ba pour le corona deuxième hypothèse est-ce que na plan ko fragiliser Inosake na troisième souvent on a répondre ceux qui boya la deuxième hypothèse ko fragiliser Inosake na douter makasa parce que ceux qui Joseph Kabila ou azaki na armée azaki na pouvoir tout chef ya quartier chef ya tout azaki contrôlé par Kabila les oh n'est-ce pas ça il y a 2 ans Tshisekedi da bete kukao na ebité na maneni au Kabila Joseph ou azaki na armée azaki na tout à ça déjà en déséquilibre et pas Tshisekedi boni engo ikastanji ou bien nano malame menda oyako ko anéantir Tshisekedi début système ya politique ya Afrique na politique ya Afrique un homme politique comme d'ailleurs ko bota misisa pour na azala déséquilibré et c'est mikubane Kabila qui a 2000 exemple Mobutu ndenge moko Mobutu a 32 au pouvoir mais la manière dictatoriale Kabila je vais faire ndenge moko to minimiser Kabila mais on loni misa 18 ans to ni peut-être que notre terrain mais différence c'est que terrain na manu ça démocratie est-ce que vous avez si net dans un pouvoir des ans l'espace à des ans bato ba ko inviter Inosake bon la force au quoi ça moi je ne crois pas et au sein de la Congolais au bazar Liban en Mboka au bazar en Kata Mboka tous à la Bomoko naïf ça nous met toi que non. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo. Et ce qui nous divise, ils allaient par partenance, dans le tribalisme, dans la haine, moni, monté mali kundu. Keto. Donc, tu as une moutou à l'occasion de rien. Tu as une moutou. Tu as démontant. Ils disent, ah, non, tu sais que pas Kabwana Kabido. Comment comprendre? Il y a des gens qui sont des gens qui sont Keto. Attends, l'autre, c'est la Kangi Kabi. Et ça, c'est comme il y a Kento qui mouté ma vie. Donc, sur la bande de quoi, diaspora, la bande de Belé, comme dans Keto. Donc, les gens qui sont là, le Kabilo Kangi, il faut que ces pays attaquer ces pays bagendo. Ils enquêtent. Alors, il y a bon bande konangai, jamba ko pambola yote, au monde bando sala carrière au beti ba santo kufi, attaque aux amis so tika aux ade. Ils allaient mboka na biso. Souci na biso nyonso, ils allaient mboka o za contrôler et pas ya bana mboka. C'est bise bango ba député ya mbaki. Aye boza na chance na tête ya mboka bozu muto aza na maquillage na bino, o azo kabino. Alors bon on a moni muto aza un hypocrite. Ça zo ba likambo au senti. Mais pour l'instant tu sais que des soucis des autres il y a non c'est ça que non à relever défi défi les autres pour na yemoko non défi ça pour na ba congolais alors oh toi ça censé pour la congolais comme moi oyo boya tous ensemble aux journalistes aux nani pour to relever défi pas boya ba que non ba je pour ça bino bo kende biso to ya peto kende mais ba no bazo ya génération boya so njambi parce que na biso moment vraiment je crois moi on dit mina prophète message pour être pendant enlever au sein dans le monde mais ce qui njamba umeli koya génération botika laka na Congo ni tama pambola bino c'était votre humble serviteur Moïse Monka Antibal on a qui awa pour nous repasser d'abord première révélation à 20 millions au mabunda auto détourné au sali de débat makambia bureau d'âge na dossier monsieur Edi Kapel na quelques révélations tama pambola bino c'était votre humble serviteur Moïse Monka Antibal merci à nos caméras humaines John Mboki Bende na équipe Mobimba affaire à suivre ciao.